Bonjour, bonjour à tout le monde, bonsoir à tout le monde. Sur de pas, naba air oyo vidéo ya Rosda yokoma. Là on a mambo makala te, mambo poto te. Donc ceux qui oyebi moi histoire, moi vérité et ça la passe pour na kobomba ngo. Je connais un peu pasteur, c'est pas pasteur Diacre Mangwanga ça, ancien Diacre à Armée de Victoire, mais je la connais un peu. Donc, Nathalie, ma vidéo, ça n'a vraiment douleur dans mon thème. Il n'y a pas longtemps, même pas un mois, la fin du cas, on a embêté la batunga, l'église a pasteur continue, on a un sentiment qui va veiller. Si je ne me trompe pas, il y a chaque vendredi, pasteur Diacre Mangwanga ça. Watu ana bandal. Donc, ceux qui ont l'ongwinda pour 20h, 21h, ils ont pour ceux qui église pour naïe. Puis ceux qui ont bandi adoration naïe. Il faut seper là. Donc, eza battu bazo yemba, yozo waka poso sambela. Ponge ezala kite na misu. Parce que vraiment, ezaki avant cela oyanzambe. Mais lo kaya ko sala, ezala kini ba Jezabel ba kena na l'église. O ini, eza ba film soit que na l'église pour que séduire ka pasteur. Comme la chair. Et faible de côté avec eux zoma koko so ya ko sente fina église, de ko sa que non, le quoi avec marié. Avec le kabwana, pasteur continue à s'épeler qui était dans ma réaction, il y a pasteur, les ballons là qui est dans l'église. Mais c'était un homme marié. Là qui est dans moi si naïe, n'a évité ce match chouchou qui est calaba 2003 2004 voyez. Mais ceux qui n'ont pas vidéo ils ont pour nanini, et on a tel makambo isolé ka. On a évité. Dès qu'un monde en oueza mutama bebo yebate mais papa on a incapable. Ya robomata mouche. Donc, si tu vois que non, à Sainte 5 basi, na koki ondima na nga mwandambo, parce que les gens salango, na basi ba rangis pour na bebisa. Moi, so ya azali na ndako, aza moi so a cause divorce na ye, na bana mama bana na yo bazalaka na liboso. Et les messieurs, ba maltraité et pas moi so a kofi na ndenga mukete. En fait, tout ça ka banalise. Je dans le que na ye penza abomité wane komi lokuta parce que na preuve te bata quartier baloba batumsu baloba nyonso wane zakaka ba rumeur o penaza na preuve ba bengi tangible azate. Le problème c'est quoi dès tout monde rango peta tabili mutu do mutu abomi na 4 batu na 4 ndako ata 5 batu ye moko ata gratinir azana ngote parce que tu sais que l'instrument babimbeli. Même pas ba cri o nga ke pousser mo intervention quelque soit na butu yango na ndimiti bango bazaki na ba villa o ezaki non lokola na ba riel o ba nini ba 13 18 parcelles au ceinture que non mapango ezamo ba distance ba villa non bato nga ba yoka pourquoi pas ko interpeller pe lisusu kwa dur nani major wana to bengi pe batu te ba o ba yebi pi ba histoire papa wana ba nyokoli ye na façon moko non na ndenga mutu imagine to na mbongo na yo ozo pe mbongo pesa moi ça sera ba commerce ba respecta même merveille wana ba respecta susu papa wana te akende pe wapi akomaka lokola étiquette bo akoloba ni ba bola ka ye ba betake correctement pe mutu na et ça la rassure vraiment bien te arana na choc na mkongo ba bambula déjà nini kwa dur nzete na mkongo tout le baka po na sentiment te ki ye mutu abomi kisi samboka na biso pe katara ndenge ezalaka ka mawa mingi enquête parfois ba enquête ya liwa bongo fo bazwa ton pensa kolandela ngo malembe otozela bana o baza na hôpital bako corrompre bana ba bolo baka vérité bo sinon te bakoki ko corrompre bango bakoki ko intimider bango na mutu o ya sali histoire wana poka andima papa batazala ka condamné totika ko confirmer que papa wana azan de ce boyebi papa wana bato ba yebi ah non c'est un nom bien ma bena impudicité ende pousse ke musika na nzambe papa bino pe moni so na mwasi na ndako parce que ya basi mususu wa fidèle so vandi na mwasi na fidèle na ndako ato ke kuta o azali banda aleki mwasi na ndako komeka to boya mwasi na ndako les retombées là
na otala ye na oyoka douleur parce que nayebi papa wana non 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 tozalaka édifié naaki mwana moke na basuri wana osenti mais akoke baveille de prière ne ya vendredi na ba demi-day non 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 ça va ça va nzambe na lola ye nde aza avocat suprême ye nde aza magistrat monene esika mayele bato ya mokili esukaka ya ye ndenge ebandaka ye nde nga nabengaki mon parent rédempteur qui s'élève toujours les derniers donc nayebi nanga ke ye azomona esa ekataki deja makambo biso ye aza kola kwa dio makambo to ezoleka wana eleki réalisateur ya makambo oyo tu ye moko ayebi nani yango akometre bongo nini yango ezoleka eza nzambe ndima tozosalaka bavideo boti kosala video oyo ozosala video ozo affirme ekozala mpe ye moto abomi ekozala mpe major wana ekozala mpe makambo mosusu mpe mwasi wana mpe ya major ya ndako ayebeli deja ke no mama mado wana bane kotungisa foye na ye akoki mpe kotinda bato donc baanalyse eza ebele botiaka kotiaka eza papa ya bato botiaka koaffirme bongo mais sinon nzambe na nga ya rosda vraiment place oza kaka ne mwana na yo nga oyebi ndenge natambolaka yokela papa wana mo kanisa ata mwa babienfait na ye babiso toa na témoignage na ye ofungoli livre de souvenir na yo okuta na misala moko ya malamu ya moke eganga c'est le moment eganga basi infidèle bino kaka boye basi infidèle o bakokaa mobali moko te bino kaka boye merci à tout le monde nzambe mamba bonafrike eswanga esalaka na ke poto pardon je vous aime